peut-être maman va futa ba sala rawana banini na koko pakola et ko sanga bien. Et on a komi kuna to na tomboli boye singa babokeli ombasu. Kani bo sama bokeli ngambasu na te pantalon va pas téléphone et kaninga bongoli ko komuna. Donc il cher de poule na nzoto. Solo la vérité. Comme te bosso na benga ya modine, si ya modine, Seigneur babokeli ngambasu. Asinga kolobelo côté yaka. Solo la vérité. On a mis un coup de cercle, il boulot en amour. Ah, il y a un signal qui est. Il y a un signal, il y a un signal, au coup de boulot. Solo la vérité. Qui c'est ma bille? Parce que qui c'est mon zongo pourquoi? On nous sait la monini et t'as la rappel toilette. Faut en avoir ma camboute. Tu as ma camboute qui sont un peu ça? Solo la vérité. Déception dans le théâtre. Quand on a un basse. Ah ouais. Ah non. Seule déception dans le. Pourquoi là en basse? Yamabe. Oh. Ah, on a Congo na 2050. Ah, pourquoi là en basse? Ouais. Autant ça, tu as kilo tout ça yeba. Solo la vérité. Ninga baloba ba visa na bango hein. Ba ninga ba beta yepeto na ba visa. Ba mema ki bangot. Nga na mi memit. Ah, chance. Bongo mutami memi na mukongo na yemo kazo beta tolo nani. Solo la vérité. Surtout nango komi poto ndeni. C'est qui sont comme de pesinga visa. Qui sont sommé nga billet, substance na ye. C'est qui sont là. C'est qui sont bien. Solo la vérité. Na sala 3 semaines. En tout cas, il collait pas sous. Et lingaka et pas sous kanga. Il bat sur un genou là. Ah ouais, personne. Après mbasu babimi sanga oyo, crude oyo babimisa. Oh. Faut bien dans le pour poison. Parce que il moi quand na souffrance, je te dis, na souffrance. Ba tout so balali nga ata la bonde balali. Na omona kwa na kufa. Non, le banet c'est qu'il n'a pas fait sikonde. Solo la vérité. Regret n'a pas ma caisse. Depuis na botama. Regret n'a pas. Après un moment l'autre n'a eu au bleu au mot de l'anzoto. Parce que n'a la tana n'a blanc minaïté. Nous avons le mot de l'anzoto et qui n'a qu'une évolution d'une peste sur qui n'est pas son côté. Solo la vérité. Les tuyaux, tout comme solo zo mobala ba tout libali kufa pour na yo mobala. Ah? Na yo mobala. Guillaume c'est mobala ba tout e ba quand même. Ouais. Guillaume. Allez mobala. Mobala mo snake. Na ni comment mo sanga. Do yo tino no vivre ne bongo bete ka mobala ba. Nga vana na poto tu vana na Kinshasa. OK. Oso lingo bete na masola poto nga na Kinshasa na koyeba ndenge ni 8000 km. Solo la vérité. Mutuka na e femme ne mutona otambola na poto na bana na e mais oui. Non, ngamo déjà mais manga na jeep wana to na ngenda Lyon. Mais maintenant mona bo jeep ko mapano ba bio mela e jeep ngo. C'est que na misu makasi. Non toujours comme ba lu ba misu makasi bo. Na misu makasi. C'est que bien. C'est que bien. Bien deni, mutuka famille. Yako bochaka mibali, bochaka Solo la vérité. Ça yo migebo obando linga po. So linga plateau comme yanga. Eh, te komeka ku te. Kasi ko yenu te. Chance na ti manette lelo. Domination elekate. Non bien. Bino bazo sablo que la dola la zali fia ba kisi. Mais yo so linga ko ya. Ko ye plateau comme yanga. Na ko gérer miss. Alors bomi vite. Mais yo zo seka bo famille on a héros. Bana sengo noté a. Italie ba. Oyo ba promo. Mais jeep on ezaki ya famille, il faut zo misango. Yangani nazo sa jeep là to jeep ko ya poto. Voilà. Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Mbote na bandeko tout bon na biso na Congo, bon na biso na Kinshasa, mbote na bino. Merci pour la confiance, la considération. Bon sala biso, merci beaucoup. Merci na bandeko tout, peut toujours travailler, toujours collaborer na bango. Na essayer bino so na société, on a album, on a EP, on a pour sa société na bana. On a pour ça makambo na bana ko hésiter contacter biso. C'est la promotion comme il faut, c'est la artiste musicien congolais, c'est la entrepreneur, c'est la UP promotion. Mais si on a des côtés bon na biso, ba mère tout bon na biso, so lingi ba sala suki ya kitoko kende pa ya joli ba badji
salon Gibert nakata Paris suka na salon oyo yamba bandeko tout o bazo ya sala suki donc olingo bimamna kitoko olingo bimapena bien kende pa ya joli babaji salon Gibert ndeko ya tonton babaji tena du titre donc salon wana ezo sala ba ser bangela mikolo ba parisienne mikolo bazo ngela grâce ya salon Gibert nakata Paris salon ya joli babaji ndeko ya tena du titre tonton babaji Mobangi Nandoule le 6 septembre avec le jeune, le mythe Kofi Olomide. Souka Nandoule, Bandekono Bajou à place, s'il vous plaît, Bozo à place, tout le 6 septembre, à Bruxelles, avec le mythe Kofi Olomide et Cartel Latin International au grand complet, à Bruxelles. Tout dans le 6 septembre, soyez dans son billet, s'il vous plaît, Somba Biennaï. Le roi de la forêt, le 18 octobre, Nakata Dida Sarena, donc vous allez sommer ma surprise et ça tellement belé. Alors, le Seigneur va nous ono ba somba biete, bo somba ba billet, tout coup tanabino le 18 octobre avec le big boss, le roi de la forêt, où on sonne, Nakata Dida Sarena. Nous avons Gims 4 dates. Non, Salamate. Na Paris la Défense Arena. Azo balo la Paris la Défense Arena. Na décembre Gims. Le 19, le 20, le 21, le 22. 4 dates. 3 dates, il y a sold out. Il y a 26 de théâtre. Sold out, il y a solo. Et puis le 22, billet Zabozo, billet Congolais. Son Excellence, mon amboka, Gims, l'homme fort. Alors, comme histoire. Pendant les moments bon, on a Paris la Défense Arena. 4 dates. Donc, non, le salamate, na histoire, il y a France, na Paris, la Défense Arena, Moutabe, 4 jours. 4 jours filés. Donc, mon amboka, son excellence, monsieur l'ambassadeur Gims, na décembre, Congolais, bozo à place, si vous pouvez, tout mon amboka, maître Gims, l'homme fort. Tout ça, na pasteur Moïse Mbié, après ce rendez-vous le 22 novembre. Le 22 novembre, on a Arena Grand Paris. Donc, on va jouer à place, place, parce que la place est presque na chou, qu'est-ce là. Boyato, l'homme dédié, pasteur Moïse Mbié. Boyato, Noulé, Boyato, musique, tout comme ça, à travers mon salinaï, pasteur Moïse Mbié. Pour le bandego tout, merci Nabino. Merci de votre partage, merci de votre commentaire. Vous avez toujours connecté, branché, scotché la chaîne YouTube Nabiso sur la vérité. Napesi John Lagrasse Santiago Konde. Napesi Mbote Mote ma maman Annie Konde. Bambote Vérité. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Yemba tout se donne. Quitte appart, Pichu Kitenge appartement. Kote kandako, mpe kolukele ndako kofutela to kosomba, ezali mosala na ye. Na yango, kokene mosika te. Contactez biso na 07 58 64 31 46 ou na 07 51 43 21 26. Quitte appart, Pichu Kitenge appartement, yende kolo masolo. Pona kofutela, toko somba, kokoma propriétaire. Pichu Kitenge appartement, aux alliés vraiment nécessaires. Bonjour la Donna. Bonjour Miguel. Bien habillé. Hein? Merci. Toi aussi pareil. Merci. La Donna botami wa pokolo. Waouh, nabotami na Congo Kinshasa. Congo Kinshasa. Ouais. Ezala wapi? Congo mais na kata Kinshasa. Ah, Congo Kinshasa. OK. Ouais. Et maman. Na resi commune à Kinshasa, Congo non, Kinshasa. Congo mais na kata Kinshasa. Très bien. Après na botami peka na kata commune à Kinshasa. Très bien. Voilà, na botami na Croix-Rouge. OK. Mais ngana mono na Angola, parcours no sala indeni ko na Angola. Yo mona commune à Kinshasa. Ouais. Quand nzambe na sala makambo na ye. Papa maman bakenda oluka vie na bango. Après to rejoindre bango. Voilà. Ah, Bolanda, papa na maman na Angola. Ouais. Après papa yako kufa. Na Angola kuna? Ouais.
akufa na guerre. Non, non, guerre 2015. Ah, 2015. Guerre ezala te pe à son âme. Donna Kamba. Ah, ok. Vous avez diamant de fer? Diamantaire. Ah ouais, comment on est quand Donna Kamba. Diamantaire, ouais. Paix à son âme. Papa Yokufa 2015. Voilà tout quelle maman. Après, ici n'est qu'à tous au Congo parce que mon tout a mis marabiso tout kuna. Azaki sont invités. Abelaki? Ouais, Abelaki mais Abelaki trop té. Je peux dire que papa Bella dimanche akufa jeudi. Wow. Ouais, on té. Na Lunda ou bien na akufa un sénateur. Na Santo na Palanque. Ouais. Ok. Donc, Bouyangora en 2015? Non. Angola 2013. 2013, voilà. 2013, papa qu'on finit en 2015. Ouais. Maman aux Kin. Non, tous ont Kin 2018. Bino nyonso na maman na bandi kono. Na ba petite sœur nanga. Ok, baboti bino combien? Tous à 5. 5 aux à 40e. 3e. Martha Divine, je t'ai sali, ma grande sœur chérie. Et puis nous des cantos en swag. On a lundi. Ma petite sœur chérie, Thérèse Yakamba, 1m80 et Elena Banakai. On est à 5. On a la 3e, on a la 4-4. Très bien. Où est-ce que vous retrouvez dans le théâtre indien? Théâtre, vrai parcours dans la vie. Je t'ai dit, un vrai parcours dans la vie. En fait, avant que l'Angola, déjà, on a théâtre. On a dit théâtre, je crois, on a 15 ans. Si je m'abuse pas 15 ans. On a dit ça théâtre. En fait, on a la caca star, on a la caca artiste, en fait. Quand on a une star, on a artiste. On a théâtre depuis 15 ans. Et on a un groupe à Joël Barizo. Après Joël Barizo, il y a la classe, la Kimi, la théâtre. À 15 ans. Oui. On a une vierge. Je n'ai pas lundi matin. On a une vierge, ça déjà théâtre. Je n'ai pas bébé. Je n'ai pas lundi matin. Na 15 ans, que ça théâtre pas réseau. Ah. On a vierge. Moi, je suis pensé que ça est là. Tu as une question à moi, je suis des vierges, on est l'autre. On est à Bomoissi. Ah, c'est l'autre. On est à Bomoissi à Katia Moissi. On est à cuisine interne. Ah, l'immission. On a recosopé tout à l'heure. On a recosopé Balandi Baolanda Bisso. C'est pas grave. On est à Bomoissi à Moissi. Mais ah, toi, on a solo la vérité. Pose vraiment. Et ça, solo la vérité. Na bolingonyo, c'est vérité. Et ça, solo la vérité. Oui, mais il y a un théâtre. Bien, il y a un théâtre. Ça, c'est le parcours. Solo la vérité. Yo quand tu vas tout avant dans la fauteuil jeune au balo la vérité. Tu es sûr? Bah au balo côté bah comme tu as fait là. À moi que vous allez Kanzambe. Té mais biso to lui a sur la vérité. So yo ko sa biso. Non, quoi ça té mais en fait en vrai de vrai eza maman boye oyo. Leti papa linga expliquer OK, abota ki pas salaki. Ça n'a pas de sens. Yo me faut comprendre que papa salaki en abotenga. Basagi na maman basangani on va botinga. Te mais rien à voir la question là. On a peine na ma bête. Après pas la biso ba congolais, pas la biso. Exact grave parfois pas la biso. Moi si nyonso comme a diverger. Yonga na tout. Mais pas importe que yozaki na théâtre, ozoki okumaki oyebaki mibanga kuna bon. Tout na linga la pour naturaliste. Na 15 ans obando ça la théâtre. Obandi déjà ko bimana milliers d'artistes comédiens. Tu bien des fonctionnaires comme à 15 ans les jours na bango. Yonanga na tunyo oyeba yi mibali na kati ya chose quoi l'aise na lobi boyo on appelle ça maman nyonso monde entier kimia na ba fille na ba tantine neti par exemple ne toi siko be kaila kavali olandanga grâce motema Darsimbaka na pesi Darsimbaka mbote jogo international voilà olandanga Enoch Fumu olandanga Enoch Fumu te pesi mbote les courageux chim chine muchimanga les courageux chim chine muchimanga la carte France olandanga on papa nanga parce que pour na chasko ba tout à l'aise na 15 ans wana na ki moisi c'est bon on peut continuer on peut vas-y après on a compris la réponse eh kaila bo début sur ba commentaire na 15 ans ki moisi ngana tout so yeba ki mibali obito za ki moisi naza maria te
nakozwa molimo oboteli na 15 ans naza mama na Yesu te oboteli na 15 ans laissez moi so abota na molimo ezaka mama na Yesu akoma de vierge te mba moko po aboti ezaka mama na Yesu le reste etikali biso tout tozaki ka de vierge to continue kotimotelema Congo il faut na 15 ans mboka wana mutamba na émission na 15 ans te na émission pe après 15 ans te na émission âge te donc zala na la ok merci na la ba réseau par contre tu na ba réseau ouais on m'a dit théâtre pas Joël Barézo après Joël Barézo voilà on a continué en wow nanda ko ba olinga te ba ko mo comprendre que non qui ma classe pour na kendara mambo nazo kende parce que ba monenga na TV monenga na TV monenga na pièce ba kotisa ga bi kotisa famille ba pété papa les kilanga pété voilà après na utika tiki papa après une année 2 ans 17 ans na yo zonga lisusu na ke pas fiston sai ma finga oh quand même magasi pourquoi au sala pe kuna mais tant nazo bagana artiste zo comprendre te fait tout ce comprendre naza benza artiste bino ozaka na pototi obandaka banda na école de foot abandi depuis bomona azokola nango biso sikoyo ezaka mwa erreur parce que baparent na biso nde balingaka te tosala yango parce que toza mpe na baécole oyo bana bazokende kotanga baklasse bazokende kotanga théâtre plutôt mais baparent na biso nde bamona yango mabe kala so tozongi mwa kala bajoueur baparent na bango banda obenga bango bafaser bashege banda olinga ku te mwana okebeta bali baolinga te mais na kilelo bo ba 2025 bo baparent ba comprendre parce que ba comprendre pourquoi parce que ba moni ke photos à la peine moi international na biso moko boina na famille prière ba parents nyo c'est comme moi Chancel Mbemba pa bota mata na famille Daximbak abota malaka Silas Kantompa abima petawa Silas Kantompa mo abima na bano nyonso ba sa ba kuluna Jogo Ezebio Mbaki abima peta ta famille vous comprenez souci ba pareil comme bon mais ce que théâtre ba parents ba qui na raison mais pas la peine souci que balado na moko boyepe babima parce que comme siko au moins ta pour balado na ngope babima batali pe la dona mais la dona ngope moi bien mais par rapport mais netika mondumba neti mondumba te neti momo malamu te est-ce que soto tindi bana pe kuna baza bien reste à vérifier par ça c'est les gars ndenyo ça les tests jour ni les une occasion ni mutunia mema ko pas ça bon mutami manga tenga mo kasiri wana na bandal je crois si je m'abuse pas na séduction shop ex bar ya nana na bandal kota commune wana to banda ko répéter wana mutami manga tenga mo kaka ba courage nanga kaka ndota na télé banda ko recruter nana sarasaka te nana ketchup oya mwasi ya fali azana bar na bandal voilà en face ya maison communale ok voilà tonda ko répéter wana après voilà na su numéro na bengi pe babi nango ya na komi pe mambelekaki kuna eza kuna recrutement ezalaka mwa quelque chose au koti voilà au bandi pe répétition na yo après bon banda otanga vraiment kati parce que j'étais encore petite hein banda otanga vraiment kati et puis nanda bundana ra bongo tala bayaya bazana ba groupe wana déjà bazo tourner kuti pe pièce mais nga bachanga vraiment kati parce que na ki no mwa muke botikala pe ko tourner te na groupe ça non na groupe ça so na ebika ke tokota pib moko boye na oyeba pe so pib bango te ya bato belebele ango ba pib olanda bato belebele wana pib onze na kota yango wana na tournatier donc voilà après ça opportunité te parce que ozaki mwindu non mwindu kutu te nga botama ba mechola yo comme mpembe na ngola te ya c'est ça la question ya nga la botama métis très bien ouais parce que nini oya malamu kuta pa ça na osali combien de temps déjà na groupe na groupe ça na bosani te migeza mambaka nze na bosani na bon nini ya malamu ozo pa ça
président en fait abana occupé mon groupe neti président occupé il y a un peu groupe on peut ezaki donc ali souté président abana occupé mon groupe neti aki trop busy na mamna atika ki charge na bato mususu ba chef ba orli ba pilamutu bazaki wana ba jino la bazaki wana en tout cas il est vraiment en occupé vraiment mon groupe neti en tout cas comment on a pas mingi na président ezaki vraiment ti parce que président occupé mon groupe ni vraiment ti après passer c'est OK na théâtre c'est fini hein de na salle bongo c'est fini na salle soutien na groupe après des années na eko rezonga sikoyo la dona Alta Gracia ai na version mususu version la dona la dona OK na uti Angola jika ye Angola pe poto yo ebi te poto na bino poto na biso dia la yo pe te poto na poto ya ngoto na poto te Angola pe za poto ba ibo ebika ko bi poto Angola poto par rapport yo utaya kisasa de ba série wana pa Angola pe za ki makambu migi yo boya Angola lelo esenga na boya Angola yo lingo boya yo lingo ndimisaka Angola poto donc hiver ya kuna kwa yo lingo boya Angola lelo te sura na biso uta ngolo yeki ouais ina oyemba mo s'imposer na komba la dona premier groupe bon après nga mona comme pas vidéo na habité so qui non et pas vidéo non nga et pas vidéo na tika dans un groupe neti OK en fait vidéo non profiter pe ko loba parce que depuis pe nazala na tika sa émission te hein non profiter pe ko loba vidéo c'est mon grand frère en fait aza yé mo boye ayambanga na amour vrai alakisanga pe na nzela ayisinga leki omoni lengo ye ande pesanga so exemple ba yaya moni yaya boye asalaki boye moni yaya boye asalaki boye pozala bien faut tambola boye kowela te malembe kosimbelo ka mutu te oninga ti lelo so nazobika ya bula mwanzambe parce que alandaka nzela boye nazala na groupe nete tokutana kaka na nzonzinga ouais. Tant yo Angola comment est-ce qu'on a groupe anen na comme la groupe T je salue mon ami princesse Illustar na komikin imta facilita kinga moi ba tâche yazaki déjà na na game OK imta facilita kinga kokutana na moi batu netkandi na poto bona kaila somo nzela bien za olaksangati voilà donc princesse alaksenga moi banzela. Donc c'est grâce à Princesse Neto Yambi on a fauté jeune comme star. Na mayonnaise ya mayo. Mayonnaise chituka. OK. Ya na kutani nae ayambanga vraiment. Voilà. De continuer parcours. Alors comment tu na banzonzi vidéo pas sepeli na sele na yo ezaki ndeni na vidéo loin. Vidéo là sepeli na e jouer linanga bioza esprit libre na linga bato boy. Bosser dire nga pembe nanga na linga bato bosara après voilà abano ebisanga alinga façon de jouer linanga parce que na jouera loko quand eto sur la boye nga normal na raisonner na mo bébé quand eto sur la boye c'est nanga nyoso na pena naturel dans la raisonner raté na luka mambute ou ta plutôt quand eto zabu. Voilà. Première vidéo ni o esala ozala. O bosana ngote première première vidéo esala nazala. Fille de classe. Fille de classe, OK. Fille de classe. Fille de classe. Fille de classe ngana vidéo na lianza li sofote aux États-Unis. Première donc malgré la tournée qui mes vidéos esala vraiment moi que l'amour si vraiment ezaki wana eza gag mo boye basera ba confinement ezali juste ka ba gag ba gag voilà ngabi na gag ngabi na gag ba filmer après ngabi na gag ni na ça vraiment gag ojo ba retourner ba bato ba retour par rapport bato ba bengio ba talio film talami pendant beng ba reprocher ba sepela na nini pas non après déjà ngabi na utaki Angola bon pour na beta rato loka trop TP na Angola nga na utaki déjà Angola
Donc, oui, bien Angola. Donc, on a le Angola, bien Angola. On a déjà Angola. Angola, la différence, c'est ça, Nina, ma fille qui nous écoute dans le théâtre. Tes différences, c'est ça, ma fille qui on a écouté qui na théâtre, mais moi, vitesse, c'est ça, mon sous. Il y a une vitesse en Congo, mon sous, Angola, mon sous. Oui, il y a encore un beaucoup différent. Et ça, un beaucoup différent. Ils avaient un film, mon ça, la théâtre. Mexico, en fait, Nagoya, il y a deux pays. Ok. Donc, on a eu force, il y a beaucoup de une force, il y a beaucoup de donc, Koto va soutenir, Koto peut soutenir. Parce que goût n'a pas nini. Parce que Koto va ebinga. Tout ça qui n'a pas 2 ans, 3 ans. Tant que mon na télé, et ça, il m'a dit, mon boy. Ah, moi, on a biso. Pour moi, on a bango. Très bien. Si que tourne à shooter, on pause parce que le monde a vraiment shooté le bonhomme dans la cala. Yo. Côté ni. Le bonhomme dans la cala. On a chaîne. Na gag bondo salade. Bagag oui. Bagag na tourna liso vraiment bagag té parce que bagag ngo pe ezara liso vraiment ebelete. OK. Par rapport à ndenge bagag ezaki liboso ebele maintenant là bagag ezaki ebelete. En fait toujours changer ba année makamozo changer. Tu vois? Par exemple sobi na mona na té non le ba Charlie pas tourna liso té. Na ko le babongo. La vidéo. A tourna liso té parce que y a Charlie eza bagag. Mais attends, il souffre vraiment, tout ça, il souffre trop dans la bagarre. Tu commences trop dans la film, mais tout le monde a tout ça, Constant au mari, tout ça, Pierrot Ndombasi, Tonton Loulou, tout ça, décor Ilonga. Vous comprenez? Tout ça, trop dans le moment, film, tout ça, Flavien, moi, trop dans ma film. Ok, peut-être pas Mimi Kabea, ok, na Canal Congo, Ozongi na les Abakouk. Donc, aux semaines mort déjà se tourner 4 fois déjà va filmer semaine année jouer le souké sous donc gars qui sont vraiment formaté mais ezali tu vas se tourner ba gars bazana bango. Très bien. Li solo ya poto dans yo oya ngondenge nini yo ko sala nini est-ce que kozonga? OK bon non tala nanu non tala non parce que mboko on pesa kitoko non tala non non tala nanu na roya pe na idée kozonga mais na moneli yango on a kitoko bien ko sa biso ouais ça parce que souffrir parce que là le voit $50 pour des biso vous intégrer ma kasi ko sa biso Aujourd'hui visa combien? Na suis posé moi visa nanga. Ya musunité ya moi moins. Te ya moi musu ni nazana. Il y a 3 ans. Te nazana. Pendant autant ka visa nanga te appelé mani na passeport na kinga. Mais baninga baloba ba visa na bango hein. Baninga ba beta yepe to na ba visa. Pour ma mema ki bangoti. Nga na mi memiti. Ah chance. Bongo mutami memi na mukongo na yemo zo beta to lo nani. OK. Naza pour ça. Yo aujourd'hui na sima ya muta musicien te. Non, même pas. Même pas. Muta musicien no yenga mondeni. Ah ouais. C'est muta musicien face à likangu nanga. Ate babimba ser mususu wana. Te na lobi boyi. Kokenanga Eza makambo yo zoloba. Tozawa. Kasi yango tozawa. Kokenanga kotote tozawa. Ah. Muta musicien soki amemi batu. Ba makangu na ye. Te amemi groupe. OK. Soki na yenga moko la dona. C'est que na likangu ne. Ah. OK. OK. Vous comprenez? Très bien. OK. Mais Bobalouka est un aéroport bon pour nini. La donnée aux stars. Ah ouais. Aux stars, nini ba komi na poto, komi so ba kopo ozongi so. Nini ozo paka poto, ozo banga poto. Bongo. C'est normal ndi na carrière no au Québec, États-Unis au monde wa Miami. Je salue l'honorable juridique Kala Mokonza ba fourmi. Kala muna maboko. Je salue honorable Patika Fouti. Mon papa bana chango. Miguel, parcours à visa compliqué hein yaya. Ba esengo mususu sala rabiso kaka esengo. Et puis ça rabololo na motema ti. Je te jure. Na chana oboy. En vrai, ba parcours mususu a vie, ils a tellement na banzu bebele. Okomi place mususu telemi penzo mitali obi onga. Nani loko opesa nzambe te na pesi ka merci. Oye mokili na nyonso. Comprendre?
baro baluka mususu to ba esengo mususu nayebi te na kati ya famille nyonso oyo migo ya star je ne sais pas na kati ya famille na biso tozwaka bastar te esengo na nga nano eza nini omoi ntango nakiti na Charles de Gaulle j'ai pensé à ma mère elle me disait bisika nga na niata te yo oniata parce que mama na nga amwasi andimaka mpenza bisika papa no aniata te yo oniata avec foi nakokoma partout na monde parce que naza la dona nakoma non mpe nakomi bien te nakoma mpenza mais les problèmes eza okondima mais so na okomi te kosepela te so okomi nde sepela yango esengo nange ezalaki bongo epe esengo nange ezaka ateke naosepela mpo nakomi na poto esengo nange eza naosepela parce que nakutani na partenaire de crime nayebi te so comprendre phrase wana partenaire de crime Marlène Mutoba c'est la fille à ma mère tokabwani presque 9 ans 10 ans tokabwana na Angola ngam na pusa ye kende mwana mama kende so ekomi bien nga na oya obenda nga tonga toke biso mibale ngam na te yo kende nanu totala nanu nga mpe natikala par rapport a bato nde nana bango tolandela parce que tozalaka na ye ye aza mwana mama na nga peut-être bato mosusu bacomprendre te babi osepeli poto ti nga asepeli kaka na grandeur ya nzambe na niati na Charles de Gaulle mpo na voyageur na nga elona esali nga plaisir eza na grandeur ya nzambe nakomi ya ndeni eya bamillion te mpo wana bamillion bakoma te ya mosu mpe baboyi na bango pesa bango visa ya mosu mpe nzambe apesi mpe souffle de vie te mais du moins biso tozwi souffle de vie tozwi bonne santé yo mata avion olongwe nga voyageur na mama na nga touti na Angola toyani Kinshasa po tolongwani ata awa tokoma ti place yo zana il faut apema nete so comprendre mais ti olongo mata pied d'avion omati pe ovandi pe na siège na yo olie pe ose soulager okiti pe tiseka nzambe aza abateli yo atali babenga biso bafia kisi nganga batela mutu te nzambe ne abatela bato en tout pour tout donc esengo ndenge eza na place na niati so de na niati epesameli nga na makomi ekomami bongo après la fille oyo nayambani na ye c'est la fille ya ma mère Marlène Mutoba nga azalaki na Angola te ye azalaki déjà na Angola bakana mama abiso nga kuta Marlène na mama na nga donc mama remplaça Marlène na place na nga ayisa Marlène na mwana nga mwa mwasi ya pembe kaloba yo bana kini me baoya bomonana Marlène protocole na église mama mokambi na église nzambe azonga pardon Marlène Mutoba azaka protocole comment ça na vitrine awa atema na vitrine awa te eza ku vitrine nini yango kasi okama makasi bongo protocole na place oyo toza siko place oyo toza fauteuil jaune na comprendre te azaka mpe na protocole yebisanga mpo nakomi poto sika yebisanga eloko Marlène nakomosala na poto na comprendre te bacontenu bato batala bato bayebi les protocoles nauti oyebi so tout à l'heure awa toutaki na bagage tozomata na bafilme bani ezochange makambo te papa na ngai kouta na église kobima su libanda bamisusu mpe bauti libanda bakoti na église bao bauti église babibi libanda te poko olingi changement wana ezala te bazondimaka ya nzambe te voyine mopesi ya pemba protocole bato baotala biso babima na oloba na kokosa mokili momba te na cité de Sion na golfe d'Oche napesi na adresse na cité de Sion na golfe d'Oche soko okiti wenze wana se ntina suka kuna epa prophète David Mwamba noko na nga mama biso mama mokambi Marlène protocole na bafoto kutu eza so lobi mpe na peso tie nango eza nango
Mais après, tu veux taper sur la Marlène, ah, belé, te. Moi, mon keka, parce que tu yambana qui pesi, tu troubles, comment besoin yambana bongo, comment, c'est le roi de Sopio, visé pour un pamba. Essaye le quoi, sopingati. Essaye le quoi là. Non, c'est la likambo, on a quoi, c'est la mais pourtant, si tu vas na place, on va c'est la kabongo. Charisme. Est-ce que. Oui, il y a tout le monde a charisme. Oui, il y a charisme. Point. Vous avez le quoi Marlène, ok. Oh, papa. Si vous avez le quoi Marlène, il y a charisme. Bon, après 10, ça va coûter un instant, va battre les bines. Charisme, isolé, Annie. Il y a un moment de main d'Arsim Bakati. Grand fan, on m'a dit. Et tu as 10 ans, 3 ans, 2 ans. Mais tu as mal ma casse. 5 ans, on a moutono. Donc, nakuta Marlène, moi na maman. Donc, na comme maman présenté, moi na zalani awa yeyo. Vous zalani ndeko na yo. Maman présenté nga été que camarade nous. Ndeko nous. Tu vois na bon na Marlène depuis des années. Marlène a ta bali na maboka maman. Marlène a ta boti na maboka maman. A voyager na maboka maman. Donc maman biela akufa maman Adèle Chamandi maman ya Marlène maman. Sogi Marlène on les lobenga maman. Et bela ba copine to zana bango to kabona. Baza souti. Mais toi kana Marlène. Très, très, très bien. Toujours ma précision pour la question de Bichou. Et là, on y est dérangé, on a un salaire salarié. Là, vraiment, ça va passer au regrettant à nous salariés. Rien. Exactement. Donc, et chaque fois à l'aise, il va traiter à fille à Kisi, il va traiter à Ndumba. Il va finir à Ndumba, fille à Kisi. On va finir un bon. Ouais, on attend un commentaire. Ndumba fille à Kisi. Fille à Kisi, Ndumba. Ok. Il range en angle, il y a quoi. On tient un film, hein, on dirait. Ouais. Ouais. Très à l'aise. Surtout que biso batu to ba autolingiti. Biso. Tu ba autolingiti. So bokomi na été bo mo lelati. Mulunge tozo kokate chaleur tozo kokate. So ba pesi biso mali na ko. Tozo kokate. Bolingi nini kasi. Elo autolinga to ba ngoti na mokili. Sko so botala batu. Oko maman mongol. Kizengi kutu bien. Nga isa ngelo nga seka. Nga ba commentaire nyo se seksa nga. Nga to traiter nga banda lelo ti bi kombo nyo se seksa nga. Webi poni. Pona bi na kufa no kiserke li bulonga mo. Ah, yango signalo ba kisi hein. Yango signalo vi na po o kufa no li bulonga yo moko. So belo menani. Kisi ouais. Kassit. Bon, qui c'est ma bé? Parce que qui c'est mon zongo pourquoi? Ou le mot la nini et t'as la rapé étoile. Faut en avoir ma camboute. So ma camboute qui c'est on peut ça hein? On se tourne comme il peut ndeni. C'est qui c'est on va me déplacer un visa? Qui c'est on sommet un billet subsistance naïe? C'est qui c'est on va? C'est qui c'est on va bien? Voilà. Et là, on y a non musala sala. Wow! Musala na sa ke lo na sipela nango. Miguel, je t'ai dit, nakutana na ba famille moko boye. Je peux te dire que na ta famille nanga na zo bango te. Ata naza na stress à haut niveau. So na komi na théâtre ici na bosani. Pour décor na matumbo ya mabe. Aro tumbolo siko siliki atumbolo seki donc nyonso. Na ba problème na biso elekela rabiso wana ba matia bino ba miniature bo solo na ba téléphone bo lobby bo donc vignon sezo kendi. En tout cas na rana sengo moko na kutana na famille oyo exemple na ba ya José de Londres Sida Bileli. Après c'est mbote après ça on a biso Sida Bileli.
nakomi poto ya José abengi nga idéologie ya José opesa nga mosusu papa leki na nga apesi ngango te mais José nati lubutin donc voilà nakutana na baladichesse Mike nete so ozo comprendre nakutana na ba Hans Luzolo notre président donc nazwa famille moko boye nakutana ba président Ladi Esobe nazwa famille moko boye oyo nayebi te so nakoboya yango neti ya Gabi tumba ye soka moni ya benga nga taxan so talinga biladona wana ngai na mke ngai nga penza oh peut-être na kata famille na nga mutu peta betela nga tolo bongo mais par rapport à boulot na nga par rapport à onzamba komisinga bato pe pachenga wana donc esengo moko boye nayebi te ata na mokili mibale na osenga nzambe na bandelaka ya kosala théâtre yango mpe nde ekomisinga poto kasi déception ezalaka nini na théâtre osouhaita ateya déception na nga na théâtre ntango nazoka mbasu ah ouais ah non seule déception na nga yango bobokela mbasu ya mabe ah nga kongo na ti 2050 kata na nga likolo ya droite ah non ouais je te jure ah kongo te kongo te ya na oka motema moto eza kongo te ya motema moto kongo esalaka motu te motu nde akosala place waza babokela mbasu ouais otalisa moto abokelo tusa oyeba biso bato oyo mokili ndimaka biso te biso tondimaka na nzambe toza na ntango osala mambo wana te totiki kaka nyonso na loboko ya nzambe ye nde mobikisi nasala 3 semaines en tout cas likolo elingaka epasukanga basu na genou na ah voilà personne après mbasu babimisanga oyo crude oyo obimisa fo babendango pupu ezonga parce que elimwaka na souffrance je te dis na souffra bato so balali nga atala bango nde balali naomona lokola nangi nakufa naoloba neti ke nangi nakufa sikombe ah non ouais je te dis ah non regret na nga makasi depuis nabotama regret na nga après un moment l'autre na yo ozwa biloko moko na nzoto parce que nga nalata na nga biloko milai te nazwa biloko moko na nzoto ya mike nakende bongo soki mpese soki nini nayebaka mpasi yango te. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Banga nazo comprendre te fièvre na ki hôpital bapesi nga tonga na tutana na portière à voiture nanga nga croyant que na tutani tétanos nazwaki tonga te na ki hôpital nazwi tonga ntoka te yango linga bongo te ya nazwi tonga evimbisi nga likolo après mo bwekande ezalaka ba sens moko esali kati na nga na bino nabeta na autour na wenze place bateka bakise bokoko bapesa nga te lo mongo na pakola peut-être maman mafuta basalaka wana banini na koko pakola ekosanga bien ya nakomi kuna ntango natomboli boye esinga babokeli yo mbasu kani boyesanga babokeli nga mbasu na te pantalon bapa telefone wana ekangi nga bango likolo ekomi monena donc chair de poule na nzoto nabenga ya mode evimi mbama comme teliboso nabenga ya mode na esi ya mode seigneur babokeli nga mbasu
asinga kolobelo côté yaka. Et on a coupé. Ya mode. Fanta liga skola basu. La tomo skola basa na basa je. Pourquoi pas qu'il basu? Asimbisko mo libanzi mkasimbi libo. Pourquoi pas qu'il basu? C'est qu'il faut beaucoup prier. Attends, na sambeli makasi. Nzambe nous te permettre que koma. Ici est comme. Après voilà, batritanga bien. Batritanga na njili. Muta tritanga abota kutu mwana pesanga kombo. Pesanga 1 étoile makasi. Abi de génération en génération nous batu ba nous aka bien. Apesa mwana kombo na. C'est ça n'est pas si hein. Koka moto. Regret na nga wana nzibso na la rati. Emo na segi bachanga likona kata cantine na mai. Na la rati. Mama ibisinga, mama so na lani mama vanda niti na sanga lani na kitibo. Mama so vanda aotanga Bible, tanga Bible selo kwa nimbi na otala batu nyonso. Bat balala suna ba chamba to ba mo la sko na salon. Baleki na nga mama biso mama kulut na biso. Mo la ka na salon botola na si. Ngala na kiti. Sko ba nyonso balali. Pongi oko boyango eh. De biso to lobara, na mboka biso lobara. Lufu tulu. Weza pongi. Oko boyano ngo me yibo. Wa mnoni. Chiluba. Ah chiluba. Eh. Na ko mo boyo lala po na mo zena okindi. Motima moto fu bachanga sacha maya de glace. Ya moto bachanga awa pona ka bien. Motima moto istoma kututi. E pela. Moto wana ka imata. Après nzamba ni bolingo. Ça va. Na kozonga na nga 3 semaines. Na gipe na pota mena ok tournage bongo na tableau a milai. Na bomba. Na ibaki na laksa ya Gabi. Laksi na za po. Ye Gabi chi. Alors bongo asala ko émission mo baloba rango. Bo ba kili na dona ba so na ni. Ouais. Ah ouais. Et ça n'a pas si la première partie émission na biso. Et puis bon, n'habite au blog là-bas tout bas sous point ni je sais pas, on comprend en côté. Ya on a auto ye biso tango auto le bakia Congo non, Congo te. Ata balongoli ba congolais siko na Congo ba ina na poto. Ba ko changer te bazaka o bazaki wana. Bazi ba mindele bakela ba na Congo. Ba mindele ba bazaka o bazaki wana. Motema mutu sanduku. Très bien. Tout ça là to banda concept mo lelo na kati émission na biso moi partie mo banda ngo lelo ezalati banda lelo akana ki on pena naza chanceuse akana ki on va to banda on a remixé Chancel Mbemba Temidi na PC Mbotebele ya papi matala tala matos miroir d'Angola d'Acosta patron ya papi Chancel Mbemba Temidi PC Mbotebele na PC Mbote na Daximbaka mutu na PC Mbotebele Mutema Kaila Cavali donc il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo Carré PC Mbote Fabrice Massamba Red de Mouta English Fada Père anglais na PC Mbotebele ya Guy Baina colonisateur de la SAP Mutema ya Sylvie Baina na PC Mbote Mbotebele na Chuchu Debo Mokonzanat Mutema ya Matina na PC Mbotebele mon frère et ami PC Mbote na Eric Badi Bantou na la Louvière Motema ya Ma Jolina Tuzoladio Morie Moke Motema ya Ma Grâce Tuzoladio Dalida Podra Sylvain Dexon Calvin Cleur na PC Mbote Belé Kelen Tsumbo Roi Bilamba Evan Tumba Pato na Kation Vex na PC Mbote na Gaëtan Lipamoto Sniper de Ferregola PC Mbote Belé PC Jamais Bino na yo remixé Batu avato banda réplique moi na site dans cette émission. OK. Je dis merci à ambassadeur Alain Enoy. Mon papa, je te dis merci. Mon grand frère depuis Maroc, Miroir de Bandal, Motema Jenny. Des gros bisous à vous, les couples. Bienvenue la bébé dans le Sika. Arsène Kengo.
Nanzela olobaki Nanzela Rita Lusa maman Mokondi, ma copine à moi, des gros bisous à toi et voilà, on continue. Vous êtes prête? Je suis prête. Action to vérité. Faut pour namoko. C'est une action pour ça la peine. Ah nga am damaboke action. Ah. Action dit nga am damaboke. Est-ce que kobini na nga s'il te plaît? Tena kokate. Umto boki ngo monisco. To bandi. Bon. So binate limana se présenter c'est autre chose. Action to vérité. Action kakanga action damaboke na hawana. Papa. Oko jouer nga lokola ida ndo vadibo. Non, non, kokate. Non, koko jouer lokola ida te. Action to vérité, tout ce qu'il y en a trop. Ouais. Action ou bien vérité? Bon. Je ne sais pas. Oui, des actions qu'on quitte. Des actions kaka. Action à la 3. Pourquoi il y a un moment où il y a Cindy le cœur ou il y a bien vocal. Yes, Cindy. Ka Cindy? Na Cindy Cindy le cœur. Ok. Oko ponilanga? Vite fait. Bachance nanga ya bomona esilinga kaka boye likolo ya kopatiente fidélité bomanga zelaka yo baninga nyonso babala quartier ekoma maskilo nakoma finike ya quartier oyo bientôt nga menopause mbula nini okobala ngai kimobange komi oh bespoir komi yobotolanga mapapu nazangi maila kopimbwa bolingo ekomi korule ifale oyebisanga olekiselanga bafiance ifale oyebisanga olekiselanga bafiance oyinisanga la famille okomisinga demi-journée lelo yobwakisi ngai nazalaki kaka mwasi ya libabe bisengo epa basusu e nasalelaki bible kasi yosaleli na yo journaleo otyelinga couvre-feu na baprojet nanga mige kaka maloba oyebisaki ngai okobalanga lelo ekomi contraire onéglige lado nalingaki yo na ntango ya pasi olandi kaela lingi yo mpe olingi un jour okokoma na yo be Bravo, 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 bravo. Bravo, il y a trop. Nini Rubis na mama si sur votre na caméra na aussi le cœur. O sepela musana, o sepela na nini, nini appréciera pas sur le cœur. Caméra yango. Ouais, caméra yango. OK. Na PCK ba force. Akoisa kondima te. Azaka ye. Kondimeninge kwa? Kondimeninge kwa po. La moya koma trop réseaux sociaux. Mama si. OK. On m'a trop réseaux sociaux, bossa rabongote. Et puis à garder toujours côté boulot na ye. OK. Allongona qui moi ça les padres. Moi ça Kofi. Les mythes. Kofi non? Tu oublies les padres. Nani quadra. Voilà. Allongoli qui côté quadra atiki na côté boulot. Ngala linake penza ninga yembaka. Skotanga ko mokoma na scène o mocha ki moi sia quadra. Il me semble mon dingue. OK. Je l'aime vraiment, elle chante bien et ma bonne chance na concert na bango il y a les 6 septembre aux ala. Si Dieu le fait, non zala. Très bien. Ouais. Oui, bien, on s'appelle donc on dirait. N'habité Michel Baz sur la biso. Ah ouais. Bon bah ma musique moi bien on est moins loco ni la ceinture, moins loco moins Wemba. Ah. Moi belle voix quand. Bon tout ce qu'elle a mis balé à 5 hein. Et bandi lelo donc bandi lelo action to vérité bandi tout ce qu'elle a 2. Okay. Action to vérité. Ah, bon tout changer kasi action. Et à la vérité, tout changer un peu. Vérité. Ouais. Comédien nini oyo bimana il quoi moi c'est mobile. Personne. Ah, obligé ton la TV. Hein.
Personne. La vérité. Vérité, personne. Otikolo bimana muta mabuki te. Non. Na comédien te. Non. Action to vérité ya suka. Pona. Te yum de pona. Vérité. Vérité. Fali to faire. Wario to golo. Naza ladona ya bangotu. Ah bon? Oui. Ils ont un parti pris. Ti. Pourquoi nous avons un parti pris? Si nous avons comédien, nous comédien et Billy, nous avons un parti pris. Mais tout n'a pas ça. La pulga, cause Atayomo. Déplique pour manias pas ça. Fabregas maïs ça. On a battu na bangotu lié pe to méripe. Na ipe poto komeli nga félicitations balandi la rappel mon mouvement. Si quoi Atayomo non ça bon ndeni. Robin Opé. Mondibu, papa chic. Yego tunakuta na ibisinga nga fan no mabe. So imagine toi, on nani na tika na ye. Ya msupe de pata pe place avant na rapé fan na la dona pata la pe la dona e na sipela ndenga jouaka. Sko na kepe na zu susu fali na tiki Atayo moko. Bango tout. Bazo psta la fierté ya mboka na biso. Moi polémique wana pe sala ka bien fo ezala. Maman est habillé pour polémique on est on fait polémique on est aussi la tête tout est qui n'ont wapi depuis jibe wera ils ont maté et aussi la tête fait ça là la donna mi genyema balobi bino ba bosé belé ba comédien surtout yo bomina mabala ya bato na poto. Na poto kani na yebo te na vie na bino bozwaka mibali ya ba na yebo panzinga motema ta yo mona sai na tapa panzi mabaya bato balongwa ki nini ba so ki décision c'est baza bato vite mais eloko ni esala ba traiter bino bo panzi mabala bato na poto bozwaka mibali ya bato en plus ba homme marié neti yo to ka masolo zo mobali ya bato libali kufa po na yo mobali ah na yo mobali Guillaume ze mobali ya bato eba quand même. Ouais, Guiwa. Allez, ouais. Mobala mon state. Nani comment mon sang. Donc yo tino no vivre ne bongo bete ka mobala bato. Nga vana na poto tina vana na Kinshasa. OK. Oso lingo bete na masola poto nga na Kinshasa na koyeba ndenge ni 8000 km. Hein? Na ko comprendre nini? Ya ibisa ko pete. Na koyeba nini nga na za na Kinshasa. Musika ngo ya Kinshasa. Na mambozule ndena komi bo ndena zo comprendre pe ma mususu. Oyo koko yebisanga. Réalité on a zomona eza makambo mususu peti. Bongo te. Bozalaka Nani? Na Guillaume. Na balaki nani yango ozotangela nga bakoma bato ebele boyaya na ngai kwa kobomela nga pe bato. Yaya, omo akazi na bali ba. Te me masolo toyoka to tout non parce que bima na ba raison. Batu na ba question bongo na muto alataki bagi. Libala les acquittés. OK, prompte. Mais Jeep ne ozongisa déjà. Na lobi boy. Jeep na yi. Nde oyambi nga boy penza tala na ndi na za. Lati bien. Ndo yambi nga boy penza ndi na lati bo. Osepeli te. Makasi. Sirnga boza makambo kosate. Te, mais sérieux pe ba couple pe ba ningi zapi na kimia. Couple nani? Ya Guiewa. Opanza couple. Nazo loba boye, na fandaka na poto te ozobete loba couple moko panzangi na Kinshasa, na Congo, na koko comprendre. Na poto na sala ka te na ko comprendre. Na yeki poto na mobali. Moto ozobeta masolo peut-être ya kini. Yosro Sikako. Le solo ya mutuka na Jeep na ye. Babio mela Jeep. Oui, marque Jeep en 5008 si je me trompe pas ya Renault, non Peugeot 5008. OK. Et comme mutuka na ye femme ne mutona tambo na poto na bana na ye mais oui. Non ngamo déjà ba memanga na Jeep wana to na ngenda Lyon. Mais maintenant mona bo Jeep comme pas babio mela Jeep en. C'est que na misu makasi. Non toujours comme ba luba misu makasi bo. C'est que bien. C'est que bien. Bien deni, mutuka famille. Donc mochaka mibali na bakisi ba niveau nini. Ndeti nga pena bo na zui mutuka mwasi nanga. Na ke nango kisasa, na ke pesa ngo likamo. Foka nga kisi. Siko bobusala ndeni. Ngane nani? Secret za nika se baninga musuba ota biso. Ngane mwasi te. So ti muto koma na itawa na yo na loba. Donc ti muto longa ko lingala dona pourquoi? Makambo eza ye mutu abandi ko lingala dona pourquoi?
Non, mais apprécier, accepter vos camarades parfois. Yo comme ça, moi, solo. Nous avons mis au bando linganga pour so linga plateau comme yanga. Eh, t'es comme ça coûte. Qu'est-ce qu'on y a noté? Chance d'anti manette lelo. Domination et légalité. Non mais, bino bazo ça bloque la dola la zali fia ba kisi. Mais yo so linganga koya. Oye plateau comme yanga. Na comment gérer mission. Alors bomi vite. Mais yo c'est ka famille on a héros. Ba na sengo noté hein. Italie ba oyo ba promo mais jeep on est ya famille il faut zo ngisango yangani nazo sa jeep là ta jeep ko ya poto ah impossible lisusu ata yebo côté konga to côté konga ki to pese bon au libéral là donc c'est bon moi ko to na dollar aba ya euro tasko monnaie tellement distance. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Bata théâtre. Bozo bouma ba foyer. Nabito bouma foyer yo lingi la dona pourquoi yo mige olingi la dona pourquoi. Donc balinga na ba bilote ya. Ba tonto bazaka na poto mais okinda rapé vacances. Mikanga yo moko bomba zizi na yo mi bomba. Très bien. Olingi la dona pourquoi? Et c'est le dona mta yo lingo. Webi ngaye. Je te dis hein wallahi na yo karaba na utulo bango na nzeti na ndo ya. No kande na basho basa dressaka na ba makangwa mibali na bango. Ah bon? Papa, omoni nga la dona ni na fandi boy. Ezate po naza la dona. Même si na vandi na kata ndaku na nga balati nga lopetango wana. O balobaki 1 + 1 = 1 kaka. Même ekomi égal à 0. Papa, na kotuna mbandelo koti. Ah! Je te jure na kolandeli te. Pourquoi na kolandeli te? Mosoka mbanda kaka ayebi kaka oyebi. Et si la Zubazel, et si li. Ok. Ça l'assemblée le koyebi était conseil gratuit. Mais pas c'est un mot thème. Bon, poto ya pas si. Tozo kufa ba victime papa nangai. Eza makamu musu tozo yeba na biso te. So mi bala poto to ba ko linga bino bata théâtre. Même ça bino ni. Omoni bla tonto mo bo mandefu, libumu na yo ye moko te ba fufu balisi balembela kai. So tant beaucoup tana na bo mi bala poto. Aliele ba semuni na poto. Ayesko na kini, ayeki vacances. Ayo kosa neti la dona. La dona pas kosi. OK. Ah bon. To kosa ni. Bon bien. Bon ngo kosa nga pourquoi? Bon bien. Bon. So yo cha sikondo za boyo sko ya. So yo cha neti bima yanke. Te yanke na mambo azarati. OK. Ya kote msupe na kumba yanke kote msupe na mi yumati. Omuna kandi na olubo pe nazala nga yuma kote mo. Aizaka nango. Et si va la vie. Koto oko gagner koto oko pola. Koto oko linga ba lingi yote. Kuna ba linga kuna yo linga ti ba linga ka. Ozomona. Donc sko yo po sali mabe totangi komo marié na plateau na yo. Te meza makambo oyo. Ete bongo tongo tchako na ba réseau. Ba tchaki po biso to mona. Eza YouTube. Te eza YouTube eza réalité. Bato tonga ko pe na CC ba ju réponse. Te ba ju refait réponse na bango t'inquiète ba ju réponse. Ba mi tuna tonga bato benga trop. Tona chena stata na ya bien tuna mutuka eza problème te. Tuna mutuka bato. Mutuka dossier mutuka mingi ko tika ngote. Est-ce que kozonga mais voilà nina ndo tambola mutuka. Mais bona ba domination. Surtout mobile ya poto na mbongo apasi asomelo voiture na kin apo skroke sous jeep na ye. Ah non. Eza biloko nzoto to kisi pena ya kisi to basi musupa na ndingo moni zela. OK. Est-ce que na bila 2025 bo ngaza atako bana ko expliquer ka ba appliquer. Nde naza boye eza kisi te.
Bandi manga. Hein? Bandi manga. Kati na ngande yebi nyonso. Nzambe ne mobate na biso. To umelaka na samu kilongo. To koma bakoko to simba nzete. Bonzambe nde yangwana. Poko zape na bonzamba solo. Osimba nzete te. Ukatani avant. Pozo sa bat mabe mingi. Bonzambe za tambola na bosembo. Kosimba eloko ya mutu te. Kosimba mwasi ya mutu te. Kosimba mobali ya mutu te. A condition ke bakoso. Soki bakosio oza innocente nzamba ko épargne ata balobike libulu ngo yo rozindeza ya bakosi nzamba ko sotise so bakosa abino ndeni siko yo no tolo bano tout à l'heure ngana sakana poto te est-ce que réalité mboko ngana yebi yango to ngape siko na lobike OK loko ngana na poto te réalité on a yebi yango te to na bua kamo elo mo ba nyekese bat batimbeli mais o job tout ah ouais yeah na jo ngape siko job atunde. Mais au ben nini? Ouais. Yo za job tu. Ouais. Mais de to kotis ko na likambongo. Eh, boy bozo rapeta na tout 6 mois mon boy. Yo sala bon te. Soumer. Ah! Zambe. Yo so ata 6 mois te. Ah, moi 6 mois moi attends. Bolingwa tiko kande to komi mbaumba boy. On 6 mois. Biso 3 jours bozo salwa bosa de 3 ans. Na émission. Si bon route ça. On se gape zemi. Et koti. Quand la journée na bukuta na gizemi koti. Laisse tomber. Eh. Oui, que tu comment la vitesse hein. Bomanga to bomanga. Kaka la buto na bukuta na ko bomanga to bomanga. Wana siko mobana poto ebisoni. Tango yo découvrir que a homme marié. Na yo ko ki orugu. Te ema solo photo analyser parce que ezaka ayote. Moto ji moi si mobala bato poto. Ba comédien ebele ba bumi mabala bato na poto. Et puis bo sala mabe. Omona mutu moko actrice moko ana 10 000 bala poto. Azo gérer bango pe tout le monde. Nzamba pesi souffler vite au coup la fauteuil gendarme lo batali kamona lo bibo biki. Comme elle le morota bomi li bala mutu. Yo kosi. Na bibo yo kosi. Ndoza bozano na mwasi no. O pibiera mwasi no te. Biso do yebiete. Est-ce que biso do mwasi no? À condition votre ban entourage non, bi mwasi no. Bien sûr. Mais biso to musika, to bi mwasi no te. Ça là on a un peu bien. Ni la ma mère hein. D'autre part au Sara bien mais d'autre part au Sara mabe. Point. Mabe za. Oh, ta rolinga. Mikolo basi ba ko mochama eli. Okutani ya mutu ochema eli. Yo ozo kanto zo kosa. Ngaka na lokutano na lati lokutano. Na commission solo. Nete sozo kompra. Mwana bato ayebi te ke yo ndoza boza na mwasi. Amoni alliance te na musapi. Tango adiembeli yo. Mikolo pe love comme amoni migalati montre na kitoko na zumata Louis Vuitton mobali nanga. Ba betilo mwa muke, beti montre. Tango azo publier, mwasi na ayebi na Louis Vuitton. Ata moni longi te. Ayebi. Ayebi, très bien. Na montre ayebi. Bolingo ezo mata biso na ndenge ya mabe. Okutena mutu 2 jours 3 jours bolingo komo mata yo. Ozo ze ku bometi na maloba bino pe boso loba na batu te papa na ngai. Ba assurance. Yo yaka loba na mwana batu kende na zabo na sana mwasi na nga peut-être mais bino na poto ba kana ba problème ba problème. J'ai sali Karine Mokonzi la baronne. La baronne Karine Mokonzi. La mère de la Chine. Na pesi mbote na pesi pe beau-frère na nga Eviki Kuli mbote. Na pesi Kim Prince de Lausanne mbote. Na pesi pe Arieta mbote. C'est la famille. Voilà. Karine Mokonzi a moi on ni mikolozo qui na vitesse boya a bala demi bali. Ozo comprendre. Pour mikolozo qui na vitesse. Ozo mona. Ndeto ndo bala biso mi bali to bala debasi. On dirait Karine moi ça liboso ya congolaise a ko gérer demi bali puis on a gwa. Ozo mona. Ba ozala wana. Ozo mona. Mais faut l'accès nganga na Karine Mokonzi. Ozo mona. Akanga pe na Kim. Ozo na kikuli yo ba fana na ndako ya bomba. Dikita yo no simba live. Dikita yo sa kuna. Ozo mona. Po mi bali faut ko mokanga bomba na gwa. Okuta ba mais oui. Omoni. Ozo mona. So yo lokuta comme ça on solo. Moi so yinza ba changer batu. Ba ba ke ba changer to communauté tabu mwasi. Nga. Oui. Te nga ka mobile moi si na sala suba na bimisa biloko na moi. Na linga ngote. Non. Wala boy. Ouais, toi pe na ba goût. Ouais, ta sans folo yaka noko. Ça ba goût moko. Ngano yaka noko. Ça va mo meka meka. Mobile la ka chef. Mobile la ka meka. Te wa ba yuma. Yo be lengi yo mobile la ka na. Ah.
mobala ara chef, mobala muta dirigeant, mobala ara mokonzi, mobala muta décidera, mobala aya mwasi, ba no moni la ba no tromper nga. Ah, n'importe quoi. Au baki côté ba tromper. Jamais. Mobali mokonzi. 100 000 francs ara mobala. Ah ouais. On va voir noko. Mais siko okomi na jini. Siko. De to Mais fandi. non tout ça anniversaire na ngati. Okomi sa jini. 25 ans. Ah, ozalani mo mkibu. Bébé. Bon, on a sauvé ta masoba 14 zo kati atayo moko. 25 ans. Oui. Oui, biso koli hein. Yo combien jini? 36 ans. Obotanga pete tozaka ba camarade. Te mena ko balon to mo mki makasi. Ah, pona bo mwana. Pona âge. 10 ans, 11 ans de bana mike po ba yebi mingi te. Te nga bongo te. Ikare mulai makasi. Yo li ka ba yebi mingi. Yo obala kan. Ko bala kan? Yo, faut bala penat. Bala. Na bal poani. Oh. Oh, ya. Apesa ni okuna. Yo monite munika bala ki auto mela. Akufi be solo. Bon so kunde kalate. Ah non. Na libala ngo kasi. Kasi za black it. Kasi na libala ngo ya na seki kaka nzambe limisa. Te nzambe limisa. Muninga auto kufa. Te quelque part il faut que seka, quelque part il faut que le bape na parce que ils pe na réalité. Ngo lokola théâtre. Mina ngai. Sina nenga. Oui, ngati siko na on di maté. Akufaki. Amena pe na. Ouais, mais non, okomi la plan là te pona jo. Ba jo bazé belé. Moi c'est ndako akomobanga moi ce système. Ah non. Mokile ko mabe. Mokile ko mabe. Compliqué. Akufaki penza. Parce que yo zo tout nango kobalaka. Olopesa ngata force na théâtre kona sala na ngana no nazala nanu zo tout kobalaka. Ta ona kobalaka si mobala ngo boy pe na sala théâtre on a ticket bon on a sous. Pour les arabons. A jouer na théâtre. Congo eza bongo. Ah ouais. Congo ndeza bongo. Ba actrice ba Nigérien kuna ba koma ba productrice. Ata tika ki omona comme productrice. A produit ba film kitoko e ba mo. Regina Lenya ya bala millionnaire. A tourna. Na mona ba film et pas Maxine Jackson. A tournaka. Kande za bongo ya pe na ba jeep na ma moniteur so tourner na. Biso ka soko zuka mobile moko bo azo futelo ndaka $800 asombele voiture comme tika moi. Akomo luka moni lopo azo pesa moi 3000 na. Ah ouais. To bundaka na ba 800 na biso na ba 700 na biso. Vous aurez pu mon job peut sauver 3000. Mais la poto ba kabela ba sa poto te mais bidon qui ça ba 3000 et bimaka. Ah la poto ba kabate. Oh mais tout na kéré ça ana. Et te kale dans sa pesa qui. Ah. Te dans sa pesa. Ah ils échangent. Dans sa pesa kaila. Non. Ah. Non. Je suis un bon appel ça. Je suis pas d'accord. Il y a des bourreaux pour ce là. Bon, merci beaucoup na passage na yo to reteni maramebele hein. Na passage na yo to reteni maramebele. Ba programme ezande nini o tambo ba mboka nini ba te belé ba tala biso na Bruxelles, ba tala biso na Suisse, na Allemagne, programme ezande o tourner ba film ah. Ouais. En fait, naza na programme moko na Belgique, na président Hans, na président la Duchesse. Président Duchesse c'est il faut tourner moi ba gag moko, bloni moi salaka. Voilà. Naza pe na programme susu na Bruxelles. Ouais, ba benga kinga pe fona ki tourner ba film moko kuna. Je crois ya Nana Takaza. Ouais, Nana Takaza et c'est ça. Voilà. OK. Et pas ya po. Ah, quand peut ta po Firenze. PC voter bien. Ba benga kinga. Nazana bayete. Mais nazana bayaya neti ya Freddy Mbali Osombo ya nanga pena linganga makasi. Je te sali. Cardozo mille l'esprit. Mon ami. Tozala nani. Mabayu mwa ko isi tozala. Karine Yamado, je te sali. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup na passage na yo pour la confiance encore au sali biso yo le kana na fauteuil jaune. Merci beaucoup. Ba aux prête na posa ba benga numéro couper ça yo moko WhatsApp na yo comme ça. OK. Page Instagram nanga la donne officielle. Page Facebook nanga la donne officielle. Page TikTok nanga la donne officielle. Ah bah comment qu'on a eu mon te répondre. Ouais, tout gérer en kitoko. OK, très bien. So rosa na likambu ya important ba ko gérer. A konto ko yena likambu important ça ka te ke yena ba to pe sambote tout ça en tout cas mutu pas si par de bolimbisa. Voilà, on remercie Batou pour te clôturer. Ouais.
Bénédicte Zoulou, merci beaucoup. Mon grand frère chéri, nous, c'était quand on swag, c'était Sali, avec Akapinga, maman na Rosario et Preston. Des gros bisous à vous. Et merci à mon grand frère chéri, Darcy Mbaka. Darcy Mbaka International. Ya loba tolia matembele. Tolia loso mafuta mbila. Nazaka na bino baleki nanga. Mote makaela kavali. Je salue mon papa, les courageux Tchima Tchune Mouchimanga, Nakata France. Papa Lobi, au commit. Pour comprendre de quoi je suis capable, Nakata Mboko. Je me souviens de la Jeep, Moussoussou. Moussoussou. Prompte. Bon, le kato te, kato solisa. Prompte. Donc, voilà. Je salue Jonathan Dombe. Voilà, des gros bisous à toi, Jonathan Dombe. Et Maître Mika Mongo. Maître Mika Mongo, tout Maître Mika Mongo. Voilà. Marlène Moutoba, la maman de Malka, ma fille. Je te salue. Je vous aime tellement. Ok. Mais je fais au moins un effort. Merci beaucoup Nabandi Kotou, Balandi Bisso. Merci pour la confiance dans la considération au Salabisso. Merci à l'équipe technique Mobimba. Christian Touré, merci pour la réalisation et le montage. Merci à Koumassé Photo Chalon. Merci. Tout le monde restez connectés, restez branchés. Et ensemble. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto neboyebi te. Yaka, tokiti na metro Château Rouge. Daka yau. Daka yau awa. Ah, uzomona Kimbondo. Oh la la la. À Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mine kula metro. Saka mukolo boya takota bukatamsanga. Bisa tanimba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place tokoti. Azamona mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Minaye pour na kolongola batampo ba maman. Manduka ba maman. Ba maman oyo bazana besoin au sala taille. Pour na kokisa mamuno. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene. Alingi azala na sima munene ba hanche munene. Bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà, on vient ça awa. On la filme. Non non. Yo je m'en atte. Oh là là kamate. Et là quoi vient ça mabala. Et ça pour na mibali. Grandit, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit petit wana. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko boti. Et ils ont traité tellement. Vraiment, on a été victime, on a mis yango. Oh, il y a un saut de naina.
Devilesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne avec Miguel Niemba, tout ce